Bandeko balandi ya radio télévision Kimbangiste bana papa Simo Kimbangu mbote na bino bisika nyonso bino bozwami ya solo na cadre kaka ya ba programme so oyo kolobelaka mingi reportage sur le kimbangisme lelo oyo équipe ya Ratelki France ekiti na terrain a na nkamba eluselemi na esika wapi tokoyamba mama na biso mama présidente générale mama Rose Lukisimba oyo azali mokonzi ya ba mama oyo tobengete association des femmes kimbangistes to kiti na terrain pona komona to yoki ete misale ezali ko salema ete afiki azaya ko telema ete afiki aza ko sepelisa ba mama ndenge to landaki biso moko ete mama Rose Lukisimba zana ba secret oyo esalaka ete to mona misala yango ndenge ezali ko kendela ndenge nini tozali ko sepelisa papa Simo Kimbangu kiangani yango to kiti bana poto to kiti tokoyoka yemoko ndenge nini ya kolobela biso pe akopesa biso ba secret pe akoyebisa biso ba souci oyo nini azana ngo pona mosala oyo yangwana biso na bino toyoka mama na biso na mituna oyo tokotuna ye. Mbote mama présidente. Mbote mama journaliste. Mama ya solo ndenge na uto koloba na introduction na biso ete afki eningisi naloba mokili mobimba po bazotala ba mama batongaka mboka te lelo tokomi komona ba mama batongi mboka kasi soki totali na nyonso wana bokonzi wana ezali yonde mtozali boso ya makambo wana nyonso mama yebisa biso nano misala nini obino deja bozali kosala pe secret yango ezali nini mama. Merci mama journaliste ndengo silikoloba ya solo misalo tozali nango tozali kosala petro kosala tozali na musala oyo ya ndako mundele yango yo utikosila na ekopesa clé utamukolo mwa lobby epa ya papa Simo Kimbangu kiangani ye yawe pe mokonzali ngomba tozali na poulailler ferme moderne yango tozali na ngoko bunda pamba te to banda maintenant tokomi na suka te ndenge sengili ye moko tata mokonzi abule ndenge tozali ko bunda tozali ko tonga tobakisa ba bâtiment tokosala chambre froide étant ndenge sengi lobby tokokotisa élevage na tokotonga ndako ba cadre tokotonga bureau administratif na kati ya lutendele alobi topesa yango complet bilanga pe ezali ndenge alobi na biso tolona tobokola tolongwe kuna tozala ndako ya 8 chambres oyo pesa meli biso no tata mokonzi abule na kanisi na lingomba pesa ki na catégorie A ndenge tozali afki tozali na Afriki tozali na GTK dirigeant MSSK apesa ki biso ndako yango alobi inauguration ezala le 3 octobre donc tozali ko bunda po to sito avancer na ebite soko sokomi kuna otala ndenge to sisi déjà cave tozali ko tomati déjà na fondation à 5 chambres parce que za 8 chambres 3 ezana cave 5 chambres ezali kolo donc kuna pe tozali pe na bureau to bandaki déjà parce que cave ici normalement il faut qu'on ait une élévation mais vu misala simba wa simba de to stopaki muke lobby papa mfuma mbanza papa mbenza lobby to memana bureau nanda kwa wisham nzela moko nyonso luzoloba bo sala ekosala mambala moko est-ce que na makasi nini obino boko kosala musala wana. Merci mama journaliste mais pour la personne yanuna oyo tuni tozali na balabala na kanisi tozali awa na kati ba payota papa Simo Kimbangu kiangani mais soko bimili banda balabala lobi tosala terrasse tosala mur à soutènement ko banda entrée auto ya kanzela motuka pona okena ma ya sima tosala tozana entrepôt ya munene photo sala et tozali na mandaka madinga il faut tosala et lobby na entretien na biso a lobby na na sisa mbangu tozokende su kunzulu tozokende tonga na kunzulu tozoke bilanga donc mama makambeze belé tozakosala mais tokolongola moko na moko pe wana ekozwa biso temps stratégie ezali mais nakopesa te pour ya secret nanga et on peut ça déjà secret maman on peut ça biso ba secret zaki 6 na bien 7 ah obakisi mo pesa ki bakamine na 7 ndende na lobaki moko na bosalaki mon ndengo tuni ngai mama olobi zonga no motuna no pona 6 na lobi misala wana ebele wana pona bongsango bien secret ezali ni po bosala misala wana nyonso et puis bolonga kango ya liboso na ko ba mama soki baponi yo nzambe atiake loko mona kati
eloko wana tobenga oniti pouvoir wana ekotaka soki ozotosa bolingo mibeko misala bien que tokoka te po toza basente mais soki ozomeka kotosa alors eloko nyonso kolingo sala ekosalema parce que soki atali oza kobundo oza komeka bien que toza na mokili ya pasi ya masumu mais soki oza komeka eloko atiaki ntango olobi liloba ekokisami ozolanda nde yango wana secret liboso yango wana donc oyo atia yango lobi bato mpe bayoki basali soki ozomeka kotambola nde nzambe alingi mais soki oza gauche à droite ate olobi liloba eyaka mwa pasi mpona kokokisa yango omoni toza kokende moko totie mpe bobangi bwa nzambe mpo balobi bobangi bwa nzambe yango ebandela mayele soki oza nango nzambe atiaka loboko zolanda mama donc yango wana toza kokende bongo nanu tolongoli eloko nanu atie yango epesaka makasi ya kolobela epesaka mpe nguya ntango lobi bato mpe bayoki baexécute landi mama mpona secret ndenge olobaki eningisi ya secret wana biso nyonso tokangi yango balobi lingomba tozosala eza ya biso te lingomba ngani eya lokola toza na kati ya terrain bajoueur bauti sikoyo na kati ya terrain tobeta match te sikoyo na match bamosusu baka na stratégie na technique bamosusu mpe bazala nango te banda atelemeli kaka esika moko ayeba te awa bie ezokende epi ekokota ngai mpe na change stratégie wana sikoyo lokola lingombo eza ya biso te eza ya bato ntango oyo ozwi ya malamu olingi lingomba bato esani emata nakoki obomba yango te nalobi mpo biso nyonso tosala nini tosala mosala tomatisa lingomba yango balobaka union fait la force eyaka nafiki te ekoza mpe na jeteki na dirigeant na paki biso nyonso soki tolobi ke tolanda tosalela likambo yango lingomba ekokende lisusu makasi donc ndenge olobi secret na ngai liboso ndenge nakendeki mbango liboso eza mabondeli soki okabi nzoto okabi mbeka omipesi nzambe atalako eza kati na moto so nazobondela mpona likolo to na obondelo ezowuta au fond du cœur atiaka loboko ya mibale nalobaka ete bolingo mosala mpo nabondelaka mpona likambo bapesi nga mpona likambo yango fo nazala na bolingo nango mpo soki naza na bolingo nango te nakosala yango te nakosala yango te mpo bolingo likambo wana eza te ata na bondeli me likambo yango bapesi yo soki oza na bolingo nango te osa malamu te ya mibale nde nalobaka volonté mosala nyonso mpo osala yango fo ozala na volonté nango bolingo ezali volonté mpe fo ezala soki volonté eza te moye mpo osala yango eza te ya mine ngai nalobaka ezali souci mosala nyonso bapesi yo okolala olamuka fo ozala na souci nango pourquoi ezomarche te nasala nini mpo likambo oyo etambola malamu souci ya mosala e bapesi yo likambo fo loko répondre nango mais soki oza sans foutiste olobi souci ya lingo eza te est ce que osala yango malamu wana 4e 5e nalobaka courage courage Maman générale na musala mokanda nzambe na Jérémie 48:10 elobi oyo asalaka musala na goigoi tika elaka meli mabe elanda ye me bapesi yo musala courage soki ovandi kaka yo musala kaka kotinda bosalela nga bosala non bato mosusu bazoba ete mama général avandaka te aza général fo avanda esika moko atika basala kasi obomi musala ti nakopesa exemple moke mpona ntataki mbangu le mosu azobima na Kinshasa akelanda biloko ya mosala mpo amoni ke soki natiki kaka bayelaka ngai na kozwa reta mpona eza exemple à suivre donc courage na mosala bapesi tobenge yawe me azali courage aki azwi mpe biloko lelo mise yango oyo esili na courage mokonzi azalaka goigoi te foza courage donc wana nde eza 5e point nalobaki 6e point eza sensibilisation oza mokonzi il faut sensibiliser il faut toujours koloba po mutu ayoka mba moko te na koloba na leki pe aseloka na yoka na ngate na bosanaki mais il faut rappeler sensibilisation il faut sensibiliser na sensibilisation de musale sakanini telemaka 7e point ezali maloba ya kitoko to telema liboso ya bato to solo la rapena bato to senga kape bato po musale kende liboso il faut yiba maloba nyoko pesa mutu po bimisa mbongo na posha mutu c'est pas facile yo yeso ko yana loma oyena loma okozwango pour la minute oyo bato to senga mbongo bango bakoma ba patron po yende akubimisa po apesa ngala sa musala soki na mimie na maloba mabena kozwa
donc funa maloba ya kitoko oyo ekopesa pe mutu esengo oyo pe na kotela mutu kati na maloba akondime kitaki alamuki kondime zongi ni sika donc wana eza basekre nanga et na fin ezali stratégie na technique toyoki ndenge lobaka blâme ni le te bango babaka blâme ni le aza na technique donc eza technique ya mosala. Oui mama tozongi so na makambo lobi ya lutendele mpona ndako mundele mais ka kolobela biso na likambo yango ya ndako mundele parce que bandaki on a bandele tongai to yango na suka po yango vraiment nde eza na kati penza ya likambo ndako mundele balobi ndako mundele toyoka makelele toyoki makelele mingi vraiment soki nini oza nango koki koloba mpona likambo yango. Merci maman journaliste epesaka mwa mawa soki olobi ndenge eza bino boza bajournaliste boyoka mingi balobi ke ezopesa makelele epesa mawa mpona nga mpenza namona ye makelele okoki kosalema te parce que mosala eza ngai te mosala ngana nkolo mosala bibosala ntango bosali mosala pourkoi tokotya makelele nakotana bo moto makelele eza te mpo mosala yango esalama ndenge elongo bani ifale tozala uni toza bokanga mpo mosalisa nini esama kitoko soki kokangana quelque part bomona kokangana mais soki kokangana mpenza eza te mosala mpe mo ekende ndenge esengeli eza te mpona ngai nasi nalobaki boyokaki esi eleki nalobaki yango na lotomo tata mokonzi abule mpo esalaki epe mawa na pasi yango alobaki esala mise au point olobela oexplike bato ezaki soki mpona nga particulièrement nakoki koloba te mpo nga baaction nga naza moto action finga na yo naleki ngai mosala nde nga naye kopesa tata molimo santu maboko mpo totombola lokumu ya lingomba totombola lokumu ya mama mwilu wana etikali etali ngai te mais lokola esalaki ye bien te amoni bamama bapesaki ye mawa epesaki ye kitoko te yango alobaki papa po kende mama Rose bosala mise au point aexplike mpo omoni makambo oyo elembisi me bato mosusu parce que mwana mosusu bandaki kobengama na baprivé bakutufule banda oleka na baprivé bazobenga bopesa mbongo te alors tosali bantintsani mbongo ezoya mpenza te mponi bamosusu bayokaki ye azali nzambe yango alobaki papa pokende ye filme monisa bamona baimage sala mise au point na mama Rose aexplike ndenge ayebeli mpo ete likambo oyo elongwa soki toleka na bareseau sociaux tozosala likambo wana tozofingisa lingomba oyebi yango parce que ya dokimbangiste te ntango bazolanda baza koloba bango na bango bazowela mbongo bango na bango boye eza soni tozofingisa nani tata mokonzi abule se lingomba nzomona donc soki omoni liloba wana elekaki ye moto apesaki liloba na zwa donc esalaki ye bien te yango nasi nalobaki nazongela yango yango nalobaki ka bamama na suka tolingana na biso toyokana na biso tozala moko mpo mosala eza ya Rose te mosala eza ya biso nyonso te kasi eza na kolo nango tobengi kiangani ya bato tosala mosala ya ngani kati na boyokani kati na bomoko kati na makanisi mpe moko mosala esa nini ekomata koleka kuto tozosala mais kati te likambo soki likambo eza bavandaka basololaka mais likambo soki eza pete toluka kocreye makambo te place likambo eza te ntango osala bongo directement bozotouche tata molimo santo ntango lelo bofingi nga na collaboratrice na ye aosepela te ntango bolobi ayebake likambo yango eza na ndenge oyo bino boolobela te namemaki baclé te azwi baclé amoni bafacture et c'est ma clé maman ba clé donc bopesi pena papa mokonzi ba clé ya ndako ya mundele na lutende po tsozo kanda kwa mundele bopesi ba clé est-ce que mundele ngo azo ya tonde lobela biso kama ba clé po to kotia ba image ngo ezali non to kotia ngo pe lobela biso na mundele ngo siko ndenge ni bon papa lobaki na silisa po mundela comme pressé aya yango abimisenga pienga 2 semaines donc na beti 2 semaines et 3 jours na yaki na ba clé lobi na pisaki ndongo bi ba image et komona na ye paza na malobo lobaki okeke sengonde ba mama ni ba sepelisier mundele siko papa tuninga weko ya na kanisi boko landa image na lobi papa ata dans 3 jours mundela ya ndako esili yango azo bimisanga
lobi jeudi alobi vendredi samedi ayoka na koti déjà bambeto na koti ba cuisinier biloko nyonso parce que ba rideau ba split et c'est kotaki yo kitana nga lutendeli faut filmer yango po ya koloba lemsu akosi to monte mais image ezaki pa tata molimo centre na kanisi boko mona appareil naza kolakisa ye salon ba chambre ba salle de bain ba nini koti nyonso yango amonaki donc ndako ici papa qui est ndako yango papa ndako ndele ici bâtiment pe ici donc on a la photo la belle que photographe akanda batinda pour un dimanche jeudi na kisko tsabiloko ezangi pour dimanche plutôt antita na kikwiti afiki Kinshasa contre grand bandu nous sommes toujours comme la stratégie misalite menda ko ezaba mama poto mutu batongi biloko nyonso ezokota yaba etikali na histoire ke lelo soki tengele baba isana maesima bakotia ba treillis vert bakotonga na mete bakotia ba treillis batie ba non papa bafoto nde oyo mona image mokala mokina ndenge na tiango bijou kosepe omona bafoto bakaka yango ka papa tolonginga sikoyo ndenge na kozubuta jeli na ye na zongi na sisa ndako akusha esaka makasi pambola bamama na poto bazala makasi kosala bazonga susima te bamipesa ndenge balobi bazokotisa couvert. Merci beaucoup, maman. Maman, Oye. Maman, Oye. Oye, soutien de l'église. Ya solo, nazana esengo. Elaksike, ngana zimo msala na pesibino, msala ngope monani, oye pe sali, ba mama kuna na Europe epesinga esengo ndaku esili bafungola nga na zwi makambo etikali bosalila yango lususu soki nzambe asepeli biso tozwi mapamboli etende les juifs valeurs na nyonso kosala kuna soni esili biso tozana esengo po ete olongi etumba tozozela mpe misala ya batata ndenge nalobaki na bango bato ya peshe soki basombi yango garanti ekosalisa mpona bato kolia ekosalisa mpe biloko tobokolaka mpona basoso biso moko tobanda kosala biloko oyo banda kosalela basoso mpona kolia na bango bambisi mpe ezangaka te mpona bandakala basalaka bamélange na bamasango na biloko na ndenge na bangombe mpe donc likambo wana bamama natielango motema batata mpe natielango na motema nayebi ke bakoyokisa biso soni te Europe, te pesi merci, to sepeli mingi. Na geste makasi bosali, to réussir, na pesi bino lomoni. To sisi boye, la maman, na koma tata mwana pe, tata molimo santo, amen. Amen, merci. Mama mère koye, boyoki te, bolandi tata mokonza bule, Yahweh, boyoki te. Ah, totonda, nesengo. Na malako ya kitoko papa siliko pesa biso e pesa biso susu makasi ya kosala plus koleka na kombo misato ya bule okombo tata ya mwana tata monisa papa liloba moko ndenge tolobaki ni championnat Europe abeti Kinshasa 2 fois championnat ndenge ezali kozala na kamba na date ya le 24 septembre. Donc ngai na kozala awa bango bazobunda ba présidente bakoya awa samedi le 24 balingi bayoka ngongo no lenisa bango pombongo wana bakosala yango tokosala finition suka ya ndako ya 8 chambres pe tokokotsa mwa biloko balobi aussi amisa bango na le 24 septembre match ya championnat RDC coupe misato ekokende pa banani pana bango toki Kinshasa mutakozwa bayoko liloba nzambe na ngai. En tout cas, programme, ça les a bien.
bali ngomba ikei aone baneli boya na source tomo na force amoto na moto couple monene kotika là. Merci. Merci papa. Papa oye. Maman ndako ezalaki ya ba mama Europe na mone tu bobotoli yango parce que ba mama Europe nde baza otonga ndako wana siko nazo ko na tie na tie siko botoli yango na mama Europe bien ndeni na yazotambusaka si bamama ngai te ngai mama ndako ya bino ata na message ndenge na solo na papa tosaki na entretien lobi na lobi papa pambola bamama Europe longola malade eza kuna coronavirus longola mamba vaccin nasengaki na lobi bamata bakita po ntinsano totobunda le 24 mbongo ya bosaki nasengaki nzela nabi papa ate kokende na misala mosusu me mbongo na bango apesaki nzela est-ce que na kati bikati mosusu eza ndako na bino lobi pe na lobi na papa ba mama poto batiki histoire boko landa na maloba na lobi papa moni chenuda muto alala kuna nani chenuda papa soki nani papa chenuda 3 ouais chenuda alala kyango melelo bat bakomolala etika na kombo na histoire ngako pe mundelo lelo akoya ko tia ba batterie wana ekomi ekokoma ferme industrielle alors mundele wana le alali wana attaque yiba ko ba monsieur Philippe Soprada etikali lelo ezanda ko ba mama poto ndena be papa lelo ba paeno a des marques ou bien ba mama poto po ezanda ko bango batongi soki ba yiba bandolala mso koma kuna metikali na histoire na lutendele mundele moko ya ko sa musala kombo de monsieur Philippe Soprada ala katala ndaku na histoire papa sepeli nana lobaki ngai donc ezandak na bino ezandak ba mama Europe donc itika na histoire moko papa ko sa inauguration ya ferme tanga bando laksa baba invité na ye abi mon ndak oyo mundelo ya ko sala batu batonga ki mama Europe ye ba mama Europe boyo ki ba sepelisa tata Simo Kimbangu ndako aneza ya biso me mama poto ke na lisusu nino kokolo bana mama Europe po mingi ndengo lobi balembi na makambo to makele me soki yoza mama to benga kolo kola mama arbitre ozana bana partout o joua Carole wana ya kokangisa bana na yo bisika nyonso lelo soki bana balembi mama na kasazanga katoli ya opesa na bana na ete toli nino koko pesa na ba mama na yo ya Europe o balingaka yo mingi. Merci ma journaliste omolinga musanga ko steka nalinga iska batu bazali kaka koseka ya solo ba mama naza koloba pe na kolobela yango na solo ba pe na kolobela yango tolembate ndenge tolembate makambo ya kaka na biso batu bolembate biso to stondima depuis 1921 tolobi papa ndima to kopesa yo maboko na 59 tondimi mokumba bapesa biso bana bangoyo mama mulabi bana bangoyo bana ba mama na bino bangoyo tondima e ya buto ya moto beta tolo yango to benga ma soutien de l'église eza tata Kimbangu tango ya tata Kimbangu église donc oyo ko senga ma biso to kopesa na koloba ete ba mama bolemba te ate loba mi atandenge nini soki nga tata mokonza bula pienga confiance bino pe bopesa nga confiance parce que nga na zong c'est la que confiance na ko zong c'est la pe bino pona ni mbongo euta ke pana bino nga soki akwesi ngai na zui na kitselpe bino pe bobimisaka poeya alors il faut poser la confiance na nga ngai pe na confiance na bino e mutu ya ba confiance ezala yemei Olandi alors boza na confiance boko tala ke ba pied biso 2 semaines ina bundi tolongi alors bobeta ta maboko te ngai na bete bino maboko ba ma mère Europe bobeta pe maboko alors bozo ngasimate bolimba te toko kiso nyosto papa ko ba biso ka iyo à vos ordres Yahweh yangonde to kindi na si bino skaboza to telema na ngwi to zonga simate soki c'est le miso maloba bimaka nango kaka mais yango te total ande ba action okolemba soko mono bimisi mbongo na yo likambo salamité même malobe lobami lekisa ndenga pena lekisi na nga mais musala nde bozande toza kotinda pona lokumu ya lingomba pona lokumu ya mama mwilu pona lokumu na biso ba mama bolemba te to sala lisusu bo bazoloba talibango biso kaka musala
musala karaba mama to simba na ndenge na lobi to zana bo moko po ete musala kende liboso bino bosali elembi eloba maka bongo ya lobi to yebi te mutu kaka alobaka na ye kaka biso totala nde misala to ndima ko pesa tata Molimo Santu maboko to memango to komisango tina suka et en plus bino bolobi bino nde motema ya papa bino nde pocha papa awa lelo alobi le 25 septembre a match championnat troisième coupe ya liboso tumato tukukita mata ye atikeli kotika coupe ya mibale papa lobi ngai nde na kozwa continuité nango yo kutu ndengo sokenda toko mimango na Europe kende nango po eza ya bino pamba te mama Adeline mutu abandaki kosimbela bino ye mwana poto ya kisasa ya misatu papa lobi coupe wana ekotikala na kamba toko kende ye moko ko superviser match mais alingi ya ba nini te parce que tant to santi ba montagne sur ça makana ibisaka yi tant na yebisie na tant mbongo ndenge zoya ba msusu bazopesa te mais chiffre yo kanina batu wana nde pesa ka propreté sko asenga lobi pobo sil sanda kwa wishom na noki Tintsan oyo ana besoin bon yango mama Adeline aza ya ebindengeni ya solo déjà na ba mama technique ni boko so po ki chassa bimi ngai commune ki ngane autant paroisse pe wana nani a répliquer papa zo seka bana poto seka mama bana biso bana poto maman na bino Adeline so pe boko tinda délégué mobimba asangana mama Adeline et ko zabie po papa lobi yenda ko superviser match wana po championnat ya achango alobi bien championnat ya mwana ngina loba donc nde bozamana eza le 24 te papa tunaki date nini ya semaine suka biso to lobi le 24 tant total na calendrier le 25 yango lobi to bongisa yango la ba mama koloba tenga na soka le 10 koloba tenga na soka le 15 le 5 le 18 oso yokimbela pesi bino yango la banda ko bomba moi tangu toza ko téléphone toza en ligne po ye mo kazolanda mama Adeline abim papa ba bengi batie akomona nde to bunda kazolanda o pe ba ko landisa sima me kimbele kila déjà sala po papa za ndena bezo kimbele kela ba o wana landa kasima yango la nde yango to lobi et samedi ndenge to lobi samedi auto chaki ba match ba mboka na mboka Bruxelles contre France Londres contre Allemagne na Kabolaki calendrier donc bakoza en ligne pour la raison sanitaire moi ba bimate me ba bunda po biso Kinshasa zo kende ko bunda dimanche le 22 na Bandundu nyosona to sa ko sande na ba stratégie technique po misa les ebele to ko bana et na bosani su pa mama journaliste papa habito longola ba tol nyoso ya restaurant to changer to sil sango to bong sango po alingo chango VIP ezana ba continue liboso banda ko ya so bando ya olia to bong sango donc mukumbe zo baka makaka ndenge ba mama Europe baloba bango balimbaka na bango te mama moko kutu mama bébé ya présidente à Saint-Denis abaki ata ye moko ko bunda na ba mama ni so Kinshasa mama bébé na Saint-Denis abi ye moko abi ngai atanga moko na ko bunda nanga force na ekaka force ne wana zo sela tata Molimo Santu ndenge mama journaliste olia kambongo no na Nzambe potango Nzambe asala yo zo tango zu okomi ngando est-ce que olia kambongo no na ye yango ya nakolo bana ba mama présidente tango bazio bationi sika ezali pona bikateli eloko na lingwa mama bayeba ngai mama Rose bachenga po papa ebike na bondo soutenir yana ba action achenga po ebi kateli soke mama Rose fo abeta mutu apesa donc ba mama présidente nyoso mokemba toza koloba soki ba tio isika ezali pona bikateli parce que minto toza kotonga bikateli zo sopona loko amai mais za ba présidente msusu ko senga ite ba président msusu balelaka misiko yo ba tio wana pona nini. Ok mama Adeline ya solo biso to lingaka lokito so koko ya nano ata mama na sima boy meka utile personnel moi ata moi lo yenge boy mbela ata mama mwilu toni nzembo na bino yaka no mama boko ta bino binga sekanga na mama deuxième suppliante chanter oye le ba mama Mokonzi na kombo ya tata ya mwana Molimo Santu. Merci beaucoup, maman journaliste.
na ndenge osili kosala émission oyo pona ko éclaircir les sous bandeko nyonso ya poto et pourquoi pas États-Unis d'Amérique. Ya solo olandi ndenge mama présidente générale alobi ngai nazali deuxième suppléante mais na komi deuxième suppléante pona effort nanga te lokumu nde na mama mwilu oyo alongaki bitumba oyo yango biso lelo ba mama to komi valoriser nde yango na wuti omoninga boye na wuti Lualaba oyebi province ya Lualaba ezalaki Grand Katanga à l'époque kuna nde ba minere ezali ba cobalt or cuivre na wuti nde kuna na sali 2 mois mais to meki pe ko sala mosala to lakisa ba mama na biso de partout mosala pona nini po misalo nyonso ezopesa mela mama présidente générale soki atali na sima ayebi ke bana bazali bazopesa maboko wana biso nde bato tokotelimisa yango lokola ya Moïse po alemba te mais soki bino na poto bolembi bolembaka te bolemba te boyoka pe masenge na mabete biso nyonso tozali bana mama mwilu bana papa Simon Kimbangu Kiangani mosala oyo eza ya yete eza ya papa Simon Kimbangu Kiangani na yango nazolela na bino na sengi une fois de plus bozala makasi biso nyonso tosangana la main dans la main ndenge eloba maka na bakoko o mwasi atongaka mboka te ya solo wana na tango ya papa Diangenda abetaki tolo abinako mona mboka oyo etongi ba mama pona nini atiaki makasi na ye na mayele na ye na association des femmes kimangistes oyo baza ko représenter misala ya mama mwilu à travers l'association papa to ba papa bazalaki komona mama na bango tozopesa bango maboko na mosala nyonso oyo bazotinda bayebi ekite ba mama bazalaka ba mama ya botosi bakobunda te bakoswana te bazali honnête pe a placer confiance na ye na ba mama. Alors pona nini to bebisa confiance wana na yango to sengi na ba mama Europe tozala biso nyonso liboke sima ya tata Simon Kimbangu Kiangani na tango tolobi sima ya papa Simon Kimbangu Kiangani na biso ba mama aponi mama présidente générale mama Rose Lukisimba pona nini tozala sima na yete pona tokoka kozwa elonga soki tolongi eza ba bénédiction na biso tozo sala pona bana na biso bapambwama mibali na biso bapambwama et pourquoi pas biso moko ba mama yango wana mama journaliste esengo makasi mema sango awa misala kili eza kosalema mbongo zo ya nango kaka boye to tindi na minute mbongo esili misala oyo bo somba sima oyo bo zwa zelo oyo bo mabanga boye na boye wana esengo na biso mama yango wana tolemba te tosala mosala wana pe lokolo ke bon pale nzemo tokolemba te mame nzela nkambi tokolemba te mame nzela nkambi tokolemba te Togomata avion mame nzela nkambi tokolemba te mame nzela nkambi Europe ye longoni en Europe. Bon mama ta mususu mwa liloba ya suka te mais ta mususu ikamoko bosana ki okoki koyebisa na mama ba mama ya mokili mobimba ezaka Europe te eza bongo mama journaliste na lingolo bandenge mama deuxième suppléante asili koloba ma représentante pour na Canada na États-Unis papa lobeli bango na message atindeli bango asengi bango élévateur alobi baba bawumisa te eza na lombango asozela élévateur batinda mbongo basomba parti ya Kinshasa pamba te kota na lutendele asengi alobi alingi susu retard te asengi encore 2 couveuses pour na ba mama Europe
États-Unis élévateur na sengi bino ya noki eumela kotote tokomi pressé so tindi biso yango ekozala malamu to botinda bongo eutakuna be bango balobi basombela po kuna oya kosombela ngo awa kuna kokute cher awa sala yango ko tosengi bino merci beaucoup. Merci. Alobi couveuse ngai nazoluka technique ni tokosalela ole tokata so bikateli msusu malamu oyo tokosala kokutana ya la makasi tolongolika mbongo ya couveuse pamba te kuna tozo se préparer on tinta na papa championnat kuna kokata ekolembisa donc bantinta oyo soki oyo tokati oyo osali pe makasi oyo babunda samedi tomoni mbongo ekoti tokoki kolongola pe couveuse mibale tokotisi po papa lobi ba mama so basombi na bangotenga mona somba nanga ba mama poto bondimi yango ndenge bolela tata na bino ndenge bolinga kai nde asengi so de couveuse parce que na biloko ane ye ba couveuse ezate ngo asengi yango toza koluka ba stratégie mususu na kosala makambo ya zanango dans le besoin pour être toko kokisango ba émission ezali tokoloba po tokomema nyonso mbala moko te tozolongola ndambu yango nazaki nango mpona loba mais ba mama mokema baolandati Afrique du Sud oza wapi na Afrique kuna o Zambie balandaka bino baza wapi boza wapi na Afrique awa kana minito bato baza lupemba eza kolelawa butumwe baza koyoka nizali Europe na Kinshasa e bongo RDC bongo bino ba mama na Afrique Angola oza wapi RC oza wapi mama idesi ko zakuna na Pointe Noire l'heureux oza wapi boza wapi na Gabon na Afrique kuna toza kotanga ba Centrafrique boza wapi na yoki pe Nigeria lobi toza ka 4 me bolamuka bokota biso tozali ba mama mokili mobimba toze belé soki tosangani ata na dima kuta so tolobi to répondre biso baso tokokalika na pete me mawa bamsu bazosala te surtout mikolo batu bazana temps ezaka Europe po papa ndenga zokumisa bango awa et comme ça pe na zwa na Kinshasa Europe oye nde yango ba mama tolamuka biso nyonso mokumbeza biso nyonso ndenge mama lobi main dans la main okuna bachendambo tokokenda mais soki botiki kaka esika moko ezozwa pambo bino na posa mapamboli te biso nyonso toza na posa mapamboli nde yango ba mama biso nyonso mokilumba tolamuka Canada bolamuka États-Unis bolamuka o ba pese bino mukumba biso pe tozo préparer match États-Unis na Canada malgré tozanga ba décalage à heure mais tokoyeba ndenge ni tokosala po ete to bundisa pe bino pe fobo bunda po bo sentir po bo koka kolamuka nde yango ya muke po na kosukisa ndenge mama lobi ngai na kosenga na bato masengi nya totika pona nini kolanda maloba papa za koloba tokoki kozanga likolo soki toza libanda tokotana mulongo zonga no na rae polika mongole ko salema okosani obika biso pe bazoteya toza mayele ndenge baloba mutu na mayele na ye fuma mbanza bande koloba bakoteya yo ekuto pe na mayele na yo yango kaya mukena ngeki na bakisa na suka. Merci Mama Générale tosepeli nde bande ko balandi bana papa Simon Kimbangu na kansa tolandi mama lobi bakote ya yo zala na mayelo ya yo ndenge lobaki papa mfuma mbanza ya solo mama poto bomoni bino moko mama Fifi Ndongala akiti na terrain na likambo afiki tokolemba te balobi ba mama batonga mboka te totala kuna lutendele tonga minda kwa mundele ya esili mama pesi fongola tozalaka na sima ya mama mokonzi ndenge nini papa soka pesi likabo na ye na moto to pesa nde maboko po musala ekende liboso ya solo soki bolandaki biso malamu na kuna na kamera ezalaki papa na biso papa Lando Alfonso nde na micro wa bino ndeko mama Fifi Ndongala botika la malamu nde tomonani na mbala ya sima et au revoir.